na maba na cimetière maba basoda o batiela biso wana bakangaki jeune garçon babeti jeune garçon zaki na poto opération akufi biso to suka wapi policier ya Kongo ya biso kimbateke akoma so moni couple nde ya moni infraction so moni couple te ya leki akangaka so moni couple chaque jour so to bika 19h PD papa na websa yo na biyela si place na biyela lisusu basoda batiaki na biyela babetaki jeune garçon babomie bakufi jour wana bemeyaki ala la police so bana baposa bakomisa biso nyonso ka bakuluna bayebisa biso donc toza na droit tokokoma la biso pe bongo donc policier avandaka na souciat ere koki apie kokanga batu bakangi yo inutilement mwasi na mobali bakangi yo kabela babala ozoleka na suki ya mabe bakangi yo kobotola mbongo donc so amonika couple so amonika couple ye akangi biso mais boye akanga mutu te bato akufa tobengi bango bayaka te so tosuka faci tozo comprendre te basoda baatela biso baza bakuluna ote baza banani bakomi kobeta bato masasi na nzoto koboma kotuba bao bambeli ye président atela biso likambo mpe biso tolembi bamerke bayeba arabi bayeba ndenge tozoyeba te bazomema biso wapi bayebisa biso tokokoma wapi awa na kimba te babotola na moi polisi aza wana azomona. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ngonga Bolanda. Émission la Bino 68 et réalité quinoa. Émission la Rabino Masolo est bien. Émission la Rabino Masolo est le Kumu. La VIP presque Congo TV, la meilleure chaîne. Où est-on de la invité tapis rouge dans l'émission la Bino 68 heures. Toujours grâce à Bobo Semlov, Kolo Bolingo, Moto Bolingo Bile. Donc il était à la commune qui manteke. Ah, on a commune qui manteke. La population est là. Insécurité, on s'est ranaté. Policiers comme on est PD. Policiers qui ont couple, mais jamais qui ont kuluna. Mais population lobby, population décortiquée, lobby vraiment la micro na biso. Il y a 68 heures, ndenge boyoki, ndenge balandi, ndenge bozolande lango bandeko lobby vraiment répéter toujours dans la meilleure chaîne en ligne VIP presque Congo TV online la meilleure. Moi to apena na Wendiangandu na direction matima cimetière qui mbanteke o pe population lobby kamba courant zate mai zate nzele zate insécurité au saranate. Vraiment, na tiki tambola na nenga ndeko balobi vraiment toujours grâce à Bobo Semlov Moto Bolingo Bele Miss Bijou du Congo moté ma pembe vraiment bandeko bomé les entouré vraiment awa donc na ça vraiment batu Bele vraiment Teresa Koinda vraiment tiki tambolanda check bozana ndeko ngana obaksa boye tokomi kokama na kimbatse kango toza na beni to toza na RDC tozo lela butuna moye insécurité bazo boma mutuna moyi masase kubanduta kufa ki avenue elandi na moyi bakati bulito ya avenue oyo na moyi sikoyo Faci Beton aza président la biso to votaki to sala nini to kufa pona position linga président za la vote ke congolais d'origine congolais d'origine aotika biso to suka wapi policier ya Kongo ya biso kimbateke akoma so moni couple nde ya moni infraction so moni couple te ya leki akangaka so moni couple chaque jour so to bika 19h PD papa na websa yo donc so moni ka couple so moni ka couple ye akangi biso mais boye akanga mutu te bato akufa to bengi bango bayaka te siko to suka Faci Beton aza président na biso to pesi longonia aumela papa Faci Beton aza président so longonia mais to sika Faci toza na insécurité na kimba tseke merci la lobby boya awa ne toza boye na kimba tseke to na sécurité te basoda bangoma bakomi koboma na maba na cimetière maba basoda o batiela biso wana bakangaki jeune garçon babeti jeune garçon zaki na poto opération akufi na biyela si place na biyela lisusu basoda batiaki na biyela babetaki jeune garçon babomie bakufi jour wana bemeyaki ala la police tozo comprendre te basoda baatiela biso baza bakuluna ote baza banani bakomi kobeta bato masasi na nzoto koboma kotuba bao bambeli ye président atela biso likambo mpe biso tolembi soki bakangi yo babotoli mbongo basali boye muyibi bakango bafuyo bapoche soda
oh batiaka sa sécurité na peuple bafinaka bapoche bayibaka bambongo babana kobota bato batelefone yango ngai na biso todeklare na commune ya Kimbatseke ato ana sécurité te ye ya fati ataela biso tokoma koteka tokoma kosufi nzela eza te tokendaka makolo tozongaka makolo Kimbatseke banda basala biso ka ndambo ndenge eza betransport eza te ye moko aya kotala mosala na ye oyo asalelaki biso amona ya ye biso tozo comprendre te mboka ngo tokoma ndenge nini tomema ndenge nini bamerke baye barabi baye banani tozoyeba te bazomema biso wapi bayebisa biso tokoma wapi awa na Kimbatseke babotola na moi polisi aza wana azomona azosala eloko te donc ye na butu mosala ezaka ake akanga couple tala lelo butu besalami lobi na butu 22h bazokanga mutu na prince papa mukolo babotoli ye mbongo 50 000 papa azolela azobaluka na mabele mais c'est ça eloko te bapolisier wana nayebi te bakomosola na bakulu na tokoma bayebisa biso na eloko atoyeba so bana posa bakomisa biso nyonso bakuluna mpona towana bakanda bandeko na biso bakufa towana na bakanda wana so bana baposa bakomisa biso nyonso ka bakuluna bayebisa biso donc toza na droit tokokoma na biso mpe bongo. Ezalaka te insécurité crime avenir on a venir liboso bayokanaka te na molili wana bato deya tokufi bato misato deja koto na kuluna bato akufi babomi na bamachete awa bato nyonso baza bayebi donc 3 personnes déjà bakufi avenir oyo sopusa liboso omona lipongo batia basoda parce que baperda mutu mponaka mambo ya bana 3e avenir na bana koto kobunda insécurité par rapport bakuru ezalaka te donc contrôle malamu bapolisier na biso basalaka koto eza te donc biso osala koto vraiment malamu. Police elaka nini? Bon, biso toyebi rôle la police eza mpona kobatela peuple na biloko na ye na babien na ye mais ya biso comme le contraire donc policier avandaka na souciate ere ekoki ake kokanga bato bakangi yo inutilement mwasi na mobali bakangi yo kabe na balabala ozoleka na suki ya mabe bakangi yo kobotola mbongo donc kosala bacrime inutile et parmi ces crimes là bamisu bacrime armé ezala atoyebi te soki pona nini bakokotela mutu la police okende te la police makasi nango eza bana moto kokanga bana moto kokontrole ba mapapa discipline la police eza ba mapapa bana moto so balati mapapa te mais kokontrole pena peuple na biloko na ye wana eza biloko bon basalaka te soko kotikaka a opusa liboso komona papa katana litoi bakati litoi babomi mutu pona ba insécurité na moi la police eza la police est toujours et kaka na retard la police eza 0 donc 0 pas awa bakomi. Merci beaucoup papa. Bieza malamu te koto. De tolembi pa nzela uta babanda uta na dokoloti awa na vagu basukisaka na vagu. Nzela insécurité nzala. Donc nzala donc itala nzela basukisaka na vagu awa fallait normalement basuka tina terminus. Transport muta zo uta terminus kuna na terminus kuna azokita tina dokolo. Koza transport anteza mabe. Insécurité, la police a sora moninga dogi mosnambali aya wesa okanga oh batukuna bazo bunda rien aya kate zompan dogi minga kolobeza te do ora na lobi angwa to lemi bango Yo poza mwana kaya mabele Kimbatseke ya ngai naza mwa matite mais nakoma mwana Kimbatseke mais Kimbatseke préparateur arrêté ya fini zo tambola donc komi malamu doki manayo kuluna ke soda za même moral na bana bakuna wana sambe bo kanga muntu okanga muntu botiki botiki poani ko kena ye to komi ko banga biso mo to ba congolais e komi mabele ngoza banani biso ba congolais na biso sena ke pasi mo na komi mo ko boy na za mabele na ngai to komi ko ba to mabele e komi ka mabele o mabele to mo tama na ko banga na bana mso kumba kankini otamuna mwana bakanga mwana o afaka bonus ne ba afaka bonus na ngolo banini afaka bonus isa so pasa afaka bonus dum data monika bo bakangi ni bakangi na sanjaga bakangi bangoye kuna santima la bango ba osengo sami biso ndo nini ngando na pesa ba 10000 akensi biso na zambongo so mwana bakanga mwana akena ye ukifuta mongo ato bengi ote mwana no azake mpoli nzo ba to kusani en tout cas l'idée faci pena sunga biso idée pena sunga biso sunga so Kimbatseke pena sunga ngo pena makase achira ngo pena
bato pena de basungango basungo makase pena basungango po ngata na kimacheka na sebele kimacheki pota na kia makamo zaki te na kimache makamo comme belé comme ko banga makase en tout cas l'idée Fati pena sunga biso ndonation na ni ratitien ngobila en tout cas après ça pena kima sunga biso acha pena kimacheki na kongo nyonso acha pe to mo banga bato mo banga otamola ko banga to ba congolais to banga makasi mon yo posa habitant commune à Kimbantseki. Ah bon, on appelle habitant commune à Kimbantseki, on a champion Kendo, Koko Kimbantseki ninga, on a Kendo. Ah de Koko Kimbantseki, bon, on va bien dans la veine. Non mais donc to bébé to ko pela pas muto, peut-être que ma sola bien côté. Côté conditionné babi que côté insécurité, uluna ausala musala makasi et puis absence il y a l'état pour l'anzela tout ça c'est vrai ça la réalité de notre terrain. Bon pour la Kuluna tu éviter de voir bandeni insécurité ezali ma pour la Kuluna insécurité ça va belebe na idara insécurité ça mais l'état faut assumer pour la insécurité pour insécurité ça va pécho la la Kuluna ba moi bo batu mutawotela mzu bulo mo la bimi ba botolo sac moi nini mo la bakeba ba bitumba po luka mo eba iba po ba na ko iba biloko batu insécurité ça mais là on 5 ans pour l'insécurité l'état maintenant simé que basa effort pour l'insécurité oh bakuluna we koma so bakangi kuluna bazue bakene na komi famille ba bisila abimi na yesu azango simanga mango. Mais champion Ken yo za na mo dire na kati ya mabele na boko so organiser comment ko maîtriser bande ko bakuluna wana bon bakuluna bizo ko organiser mo dans l'état kuluna simba lichette ngana mettre na likofi pour abetika lichette da baringa. L'État n'est pas à ça. Moi, j'étais dans la tête, moi, mon képo, le général Kanyama, je suis des morts à Zalaki. Dans mon insécurité, si là, pour la cour, pour pour général moko bien so bamoni ba ikuna ba eba zuyo ba tshema kile droit ba ke ba tina ya bulu so be moede za ba kati ata misisa population lobi ke no policier akangaka mwasi na mobali kuluna ekoma na bayeba na bango kasi bango musala bango wana so bamoni kala na butu boye couple bakangi yo soki carte d'électeur bakati mais ndela boye soki bakuluna le bakangi kuluna bakene lelo kuluna mona kaki parquet ou à prison ye wana mona ka tout lobby équipe pas même un mois bon mona tout sur terrain azongi so baninga na ye bango sa suba mona bango. Merci beaucoup champion Ken. Ouais. La lampanga kura biso zo pelate. Bino na panga bi kuluna na makasi tena. Kuluna ezala même kura tozana posa courant na panga epelite. Tozana souci à courant, appelle c'est biso courant. Panga Nazareth kuna kuwezo pelate bando tela biso mabende kuwezo pelate tozana souci nango courant tota la TV tozana posa courant sunga biso papa so kuna na kuluna bozana na panga mezini l'état zula bino azula ba kuluna wana kuna penza pona ba kuluna wana ezala kali kama nzambe mais tolonga bango soko tozui courant makamwane kesila bawana kobanga éclairage lumière tindela biso courant tona posa courant bampuli ane vandi wana musala ezosala ezomona te courant ezopela te tona posa courant. Merci beaucoup. Donc baveni so bati miso bati ba courant te donc to éviter donc insécurité mo makasi pe insécurité makasi bakuna ba trop donc aso bimako zongi retard faut za maele pour soki donc koto ma vantité so ba kutuna butu ha so ko acheter bakatio. Ah bon? Moi butu ba bon, à partir de 22h23h, donc ceux qui ont acheté, écoutez, bon, au sala. Donc, vraiment, la sécurité, ma sécurité est assez pénale. Pour la prochaine chose, bon, so ba mono butuna moi si des besoins makaso kangayo. O ba mono mbongo na yo ba kangio mais so pour ba ndema makulu na rien. Donc au moment butu ba kalo ba kangio pa bakuna pour ça ta moko monete nzela. Donc, passe maintenant. Vraiment ba conduire ba ça moins fort pour na sécurité. C'est quand on kaka mibali moi c'est mibali mais so ba ni couple ndé ba kangi bino mais o ba kulu na venande so ba kai kulu na e bango so futimbo ba tikie. Donc ma trop. Merci.